bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Mbote pe bola muna rétro ya journal ya peuple pour na peuple mokolo ya lundi totalisa bino ndenge premier ministre Judith Suminwa a clôturaki officiellement semaine africaine pe ministère ya économie nationale et procéda ki na ba conclusion ya misala oyo esalemaki elongo na fête ya Jopwe PCA ya Ojofrem Amis Makutano a salaki mission itinérance pe prospection na Congo central bona. Premier ministre Judith Suminwa, représentant et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à Paris, capitale de France, na clôture officielle de la semaine africaine 2026 où ils allaient organiser na UNESCO sous la présidence de la République démocratique du Congo, placé dans sous-thème assurer une disponibilité durable de l'eau et de systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. Édition Oyo et Sangisaki, la personnalité politique, diplomatique et institutionnelle africaine autour de l'enjeu lié à la gestion durable des ressources hydriques dans le continent. Ezalaki cérémonie à clôture et les kakiming na ambiance culturelle marquée na sonorité ya tam-tam ya République démocratique du Congo, prestation folklorique oyo etaki en valeur patrimoine culturel ya République démocratique du Congo. Na grande salle ya UNESCO ba rythme traditionnel congolais et précédaki na discours ya Judith Suminwa oyo apesaki na cérémonie dimension symbolique moko culturelle. Azwaki Maloba depuis tribune ya UNESCO, premier ministre a plaidé pour être beaucoup tani oyo et les cas simples cadre ya échange diplomatique pour être débouché dans l'action concrète en faveur ya continent africain. Chef ya gouvernement a komisaki confiance oyo et pesami na République démocratique du Congo pour na assurer présidence ya édition 2026. L'intervention na Judith Suminwa a talisi caractère stratégique ya ba question liée na mai assainissement pe oyo ezali considéré lokola ba enjeu moko ya makasi ya stabilité pe ya développement. Boye na ngambo na ye Khaled El Anani, directeur général ya UNESCO, a commis disponibilité ya République démocratique du Congo pour na co-présider semaine africaine 2026 pe implication na ba réflexion oyo ezali lié na développement durable ya mai pe ya coopération internationale. Youssoufa ye na ngambo na ye pour na kosukisa ba rideau to pe clôturer événement na ambiance moko festive artistique rappeur franco-congolais Youssoufa ye apesaki prestation moko musicale oyo ekumisamaki na ba invité nyonso présent na maison ya UNESCO na nzela ya présidence ya semaine africaine 2026. République démocratique du Congo a renforcé image na ye ya pays solution pe atalisi place na ye na ba débat internationaux liés na climat na mai culture pe na développement durable. Jeudi 21 mai 2026, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba a participé au panel de la 7e édition de KBM Oyo et Salemaki na Kolwezi na province de Lualaba. Panel Oyo et Zalaki pour thème repenser l'investissement pour une croissance durable et une gouvernance performante en Afrique. Boye espace moko ya échange stratégique pour interroger rôle la République démocratique du Congo na compétitivité régionale, transformation structurelle ya économie, pelisusu, émergence ya entreprises locales performantes, innovation financière, pe approfondissement ya marché financier domestique. En plus, na consolidation ya partenariat et longo na bactères africains. Bosimba pe boye ba discussion et c'est pour taki mingi na ba levier oyo eko permettre ko renforcer attractivité
il y a investissement pour améliorer gouvernance économique, pour mobiliser le financement innovant, pour soutenir l'industrialisation, pour combattre la positionnement stratégique de la République démocratique du Congo na kati ya chaîne de valeur africaine et mondiale ndenge elobi investissement elobi financement vice-premier ministre a PC éclairage na sujet oyo. Comment on finance et comment on programme ces investissements dans les infrastructures? L'une des grandes faiblesses qui a été identifiée, c'est l'inexistence d'un dispositif pour spécialiser certaines ressources au financement des infrastructures. Nous avons le fonds mine. Comment on assure que des ressources comme celle-là, ou toutes les ressources de caisse de pension, soient fléchées vers les projets d'infrastructure? Économiste national azwa kipeli susu tant ya ko rassurer assistance na début ya première phase ya corridor ya Lobito na partie congolaise. Au sujet du corridor de Lobito. Maintenant, le temps de la décision est arrivé. Il y a ces dernières semaines énormément de discussions à différents niveaux. Dans un temps très très proche, la RDC va annoncer sa position qu'il y a urgence. Et au niveau du gouvernement, il y a aujourd'hui une prise de conscience suffisante qu'il faut agir dans l'urgence et que donc la décision qui doit être prise doit être une décision qui favorise une réponse urgente par rapport au corridor de Lobito. Séquence oyo ya haut niveau et sangisaki ba personnalité minene ya monde économique et institutionnel lokola Fifi Masuka Saini gouverneur ya Lualaba, Marie Chantal Kaninda présidente ya Glencore RDC, Annabelle Ostuzen Oyo azali directrice générale ya Kamoa Copper SA, Paul Obambi directeur général ya Sapro Manono et Longona Malik Fall directeur ya pays ya IFC. Donc, mokolo ya lundi, tokota bongo mokolo ya mardi, pour na kota Sabino, que séance plénière et salamaki bongo na Assemblée nationale, pe président ya Seni a expliqué qu'il tina ya création ya centre électoral Bosolo, pe président ya Ligue de jeunes ya IDPS Selemba ou Azali Koko Bakaka na préparation ya activité ya lycée Juin Bolala. Repo ezalité pour na Monsieur Selembao, défenseur engagé ya jeunesse, Joël Nkosi Musoso, président ya Ligue de jeunes, ya section Selembao Sud, pour na Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, ye azali kokoba ko se démarquer na politique na ye ya proximité pe ya engagement na ye na terrain, na cadre ma préparatif ya grande activité to milulu minene, oyo ezali prévu le 7 juin 2026 na cité verte na commune ya Selembao. Bosimba ke Joël Nkosi Musoso oyo azali présenté lokola fils idéologique pe politique ya honorable Adolphe Amisi Makutano a lancé campagne moko monene ya sensibilisation na fief politique na ya Selembao. Objectif ezali semoko ko mobiliser ba base na ye autour ya grande rencontre populaire ya le 7 juin ezali koya na cité verte et pa wapi a ko inviter père politique na ye honorable Adolphe Amisi Makutano pour na expliquer na population ya Selembao motivation to soutien ya Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi na likambo etali changement ya constitution. Boy campagne à proximité oyo et bandaki le 2 mai 2026 na base na ye ya Are Masuba pe na Selil Badiading et pa wapi alekaki et pa ya présidente Meta Générose pe akobaki dimanche 24 mai 2026 na base antenne Zappé oyo ezwami na quartier Zappé toujours na commune ya Selembao avant aiba na clôturer yango na base Lunda. Bosimba pe boyeba ke Monsieur Selembao, Joël Nkosi Musoso atikali déterminé pour na ko réussir véritable démonstration ya force politique le 7 juin. Joël Nkosi Musoso oyo azali considéré et pa ba militant ebele lokola défenseur engagé ya jeunesse azali kokoba mobilisation na niveau ya base na ye. Joël Nkosi Musoso. Le 7 juin, vous retenir date dans le Bénin. Le 7 juin, maman nyonso ya Lunda oposa présente na ba été
peut-être pour Namboula et consort, au coup na terrain à lac le 7 juin. Na ici, honorable ami ici, aya ko expliquer ba maman ya Lunda, ba maman ya Bayadingi, ba maman ya Zape, ba maman ya Kalunga, ba maman ya Selemba ou d'une manière générale. Pour nini idopes tu sais que du parti à Mokozamboka et sengi changer constitution. Selembao esengeli eyokana mongongo ya Selembao esengeli etombwama pe bayiba na ko démontrer force politique ndenge entourage pe ba proche nyonso bazali kotalisa. Pour les mercredi, Total Sekibino Ndenge, Conseil économique et social et Basala Kibongo séance académique, honorable Maotweni a présenté l'Assemblée provinciale projet à édite pour faciliter la population à accès à soins de santé. Pe Moussou Total Sekibino Ndenge CCAA a Zongi Sibongo Bavol na ye ya ville Yabunya. Président du Conseil économique et social, son Excellence Jean-Pierre Kiwakana Kimayala a présidé lundi 25 mai 2026 séance académique Ezalaki consacrée na thème la politique culturelle de la République démocratique du Congo comme contribution au développement national. Ezalaki animé et payé à son Excellence Madame Yolande Elebe Mandembo Oyo Azali ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Bosimba Kebo Koutani Oyo Ezalaki na cadre, il y a mission consultative, il y a conseil économique et social, organe constitutionnel chargé à émettre avis technique dans la grande question Oyo Ezali Kolobela, gouvernance nationale. Na titre wana conseil économique et social a produire déjà na session octobre 2023 avis moko consacré na industrie culturelle créative, bilan et perspective. Bosimba Kenamo ya ouverture na président ya conseil économique et social a souligné que séance académique Oyo ezali ko viser ko renforcer ba capacité conseiller ya République démocratique du Congo pe ko préparer futur moko projet d'avis Oyo ezali destiné ya ko accompagner politique culturelle portée na ministre de la culture, art et patrimoine. Madame ministre ye atalisaki accompagnement ya conseil économique et social na secteur Oyo ezana litomba po na mboka na biso. Accompagnement Oyo ezali koleka aba avis ya conseil économique et social ndenge mission na ye epesameli ye na mobeko ndenge président Jean-Pierre Kiwakana Kimayala atalisaki alobelaki pe lisusu beaucoup tani Oyo ezali véritable cadre moko ya échange entre ba conseiller ya République, ministre de la culture na bit ya ko accompagner ba réforme Oyo ezali engagé dans secteur stratégique lolenge vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali kotalisa nden exposé na ye ministre Yolande Elebe Mandembo a présenté ki ba réforme ya ndenge na ndenge Oyo ezali engagé na secteur culturel depuis 2024 lokola ordonnance Oyo ezali kolobela ba principes fondamentaux na makambo etali culture PA décret Oyo ezali kolobela statut artiste professionnel pe ya culture boye oratrice expliqua ki ba réforme Oyo ezali ko viser boye véritable levier à développement économique, social et diplomatique. Boye ba échange Oyo entre ba conseiller à République et l'ongona ministre et permettait qu'il ko aborder ba préoccupation ebele na makambo etali promotion ba valeur culturelle, professionnalisation ya ba artiste, diplomatie culturelle, et développement ya ba industrie culturelle créative. A clôturer qui intervention na président ya conseil économique et social atangisi litomba ya culture na construction nationale pe na développement ya mboka. Culture Oyo ezali colonne vertébrale ya peuple congolais Oyo ezala négligé boye ignoré pe ba fondement même yango ezali identité cohésion sociale ya développement ndenge son excellence Jean-Pierre Kiwakana Kimayala atalisaki président du conseil économique et social a rassuré ministre de la culture na accompagnement institution na ye na nzela ya ba vie pour na ko préconiser pe ko destiner mingi pe ko soutenir ba réforme Oyo ezali engagé na secteur stratégique Oyo. Pas une parcelle sans ACP wana idéologie ezali kokoba se kokoba pona compte ya commune ya Selembao et pa wapi au cadre ya ACP parti cher ya autorité morale Gentini Ngobilambaka honorable Maotwene oyo babengaka papa Selembao azali kokoba se kokoba mobilisation pe organiser ba adhésion massive na kati ya ACP awa akitaki na quartier Badiading toujours na commune ya Selembao
kaka pona même idéologie baadhésion massive pe bato ya ndenge na ndenge bazali kokota na alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse bilembo ezali komona na quartier Badading eyindaki lisusu na ndenge ya kosakana te bino moko botala na bilili moya bienvenue ezalaki prononcé epai ya cordon Jadon Siala oyo a présentaki bato nyonso oyo bazali ba point focaux ndenge bazali kotambusa ACP nyonso elekaki vraiment kitoko bongo tangu ye moko azwaki maloba au cadre ya ACP honorable Maotwene Papa Selembao dit les responsables atalisaki vision ya autorité morale Jean-Tini Ngobila Mbaka ndenge nini asalaki pe na hôtel de ville et puis ndenge nini parti ACP ezali kotambola awa surtout na ville ya Kinshasa na commune ya Selembao ACP nde ACP bendele ezali kopepa tango nyonso bosimba pe boye bake na même occasion honorable Maotwene alatisaki pe ba adhérent nyonso ba symbole pe ba insigne ya parti pona kotalisaka désormais ba komi ba membre ya alliance de Congolais progressistes ACP na mokuse boyo ka ba adhérent ya sika ndenge balobi eloke motivenga misala malamu o tout d'abord nanu Jean-Tini Ngobila salaki et monanaki na miso na biso pe lelo honorable pa ye et pe to mona misala ngazo continuer nge pousser nga vraiment que na stadere na ACP ta bandeko bazaki bana ACP te baya ACP eza bien ACP vraiment tout le monde qui mangapa malamu esa mais surtout na député na biso honorable Maotwene o azana Selembao en tout cas azotika biso ba mama te azotika ba papa te azotika bana te et pas au sélection makamba bien yanga na vraiment que pousser vraiment que na kota vraiment musindo on a s'adhérer vraiment le pour la ACP. Le choix est pratiquement à cause de l'idéologie et autozali Kolanda pour le développement et pour permettre na ba Congolais ba koma na stature ya malamu. Alors idéologie et cette idée, ce plan d'action et c'est pas ça qui biso, c'est pour ça que 8 ans yako adhérer na kati ya ACP. Mutu ozali komona bisani linaye ezali ko correspondre na ba souhait ya motema. Quand ozali kozwa ba souhait ozanango omoni makambo ya azali ko sala et c'est pelisio, c'est ça le chemin ozeli esengeli Kolanda, c'est la conviction interne. Yemo kopé honorable Maotwene Papa Selembao azangaki te kotalisa esengonaye par rapport ya bilembo ndenge ezali komonana. Boboye bake batolo babengaki bino baza bato kosukisa bino na balabala te. Baza bato komema bino ti na destinée. Bango en tant que bato komema na destinée et sengeli to présenter bango officiellement na miso abato ke bala pindai to bala pandai ya kozala ba cadre ya ACP bala pandai ya ko soutenir honorable Nabino Maotwene bala pandai ya ko ba ete fachi liboso maona sima bala pandai ya ko ba ete Jean-Tini liboso maona sima. Na commune ya Selembao nani akoki koboya ACP ya autorité morale Jean-Tini Ngobila Mbaka pambate honorable Maotwene akangi coin boye commune ya Selembao et commis déjà clôturé nani akokota. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie Karibu kwetu. CAA azana sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir le 13 avril 2026. Bon réservé déjà ba place na bino. mokolo ya mercredi to ya bongo mokolo ya jeudi pona kotalisa bino ke séance plénière ezalaki bongo organisée na Sénat pe na religion Seiko asalisaki bongo fête ya tabaski.
Nabukambe meya président honorable Jean-Michel Samalukonde Kenge plénière ya Sénat et plasaki mingi to elobelaki réforme ya administration publique ezalaki na cœur ya débat interpellé et pas ya sénateur Janvier Moucha Kassiwa vice-premier ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liaou a s'engagé mingi kolobela ba agent fictif pe ko rétablir équité salariale dans ensemble ba province nyonso ya République démocratique du Congo pe na ba secteur sénateur Moucha a adressé qui tableau moko critique ya fonction publique ba effectif et belé oyo ezali koleka ba cadre organique ba recrutement anarchique présence ya ba agent fictif pe disparité salariale boye makambo oyo ezali entre Kinshasa et Longona ba province pe ba régie financière liboso ya makambo ya mabe oyo Jean-Pierre Liaou a livré qui état des lieux détaillé pe chiffré VPM ya fonction publique a reconnaître qui ba dysfonctionnement pe exposa qui ba stratégie ya gouvernement pour na assainir durablement administration pe ko maîtriser ba effectif bancarisation intégrale ya paye mécanisation pe ba procédure ya déploiement ya fichier unique pe ya référence à lobby et kozali sosuna isikate pour na ba agent fictif chaque fonctionnaire et sengeli azala identifier contrôler et puis payer na ndenge elongobani ndenge Jean-Pierre Liaou VPM ya fonction publique atalisaki pe a détaillaki ba outils oyo ezali déjà en place pour na ko traquer ba doublon pe ko garantir ba salaire ya malonga quel que soit bisika ya affectation rigueur démonstration oyo et convaincra qui initiateur ya interpellation sénateur Moucha a sepela ki mingi na ba réponse pe ya feuille de route oyo ezala ki présenté et pas ya membre ya gouvernement na ouverture séance ya Sénat ba examiner qui pe ba adopter ki projet ya prorogation ya état de siège na ba province ya Ituri pe Nord Kivu oyo ezala ki présenté et pas ya ministre d'État ministre de la justice pe garde de sceaux Guillaume Ngefa texte oyo ezwaki 76 voix pour na bato asepela ki na yango 0 contre pe 0 abstention mesure oyo ekozwa fait le 1er juin 2026 pour na 15 jours na raison ya persistance ba menace ya ba groupes armés pe ya FCM 23 et longo na virus Ebola oyo ezali signalé na zone dossier ya réforme ya fonction publique etindamaki na commission socio-culturelle pour notre toilettage technique et formulation, il y a des recommandations finales. Objectif ezali kopé sa RDC, administration publique moko plus juste et plus efficace, plus performante pour notre service na ba Congolais nyonso. Plus de 1000 chiites babimaki na 4 coins ya ville province ya Kinshasa basanganaki na stade Vélodrome pona ko célébrer Idi Tabaski, c'est-à-dire fête ya Tabaski lokola motomoko elongo na représentant légal na bango ya communauté Itna en charité du Congo son éminence Maolana Youssouf Kembo bafongola kinteke na bango na ba prière ya makasi oyo babengi yango Idi Tabaski. هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله akandenge boyebi esika bashiti basangani liloba ya ala eratakate nde ya cérémonie ya Tabaski oyo epesamaki epa na ye moko représentant légal ya Seiko Maolana Youssouf Kembo kuna atalisaki bango ndenge tango nyonso esengeli batambolaka bisika nyonso tango nyonso ngonga nyonso na kati ya mibeko ya ala atako mikakatano balemba te basambela pe basalaka ba sacrifice po ba trouver ba solution na ba problème na bango na mozindo apesaki bango exemple ya Thomas Ibrahim oyo ala asengaka na ye a sacrifier fils aîné na ye lokola azalaka moto ya botosi atosaka pe ala a trouver la solution abimiselaka ye nyama oyo atumbelaka ye mbeka. Merci, bonne fête na bino na bandeko nyonso tu ba komona biso na sorti au tesali nzambe ya ba prière ya ba musulman nyonso to basali na fête ya Idi Tabaski na bandeko nyonso tu bazaki na biso na monimo bazaki na biso na makanisi sans tendance confondue chrétien non chrétien tout tout bonne fête parce que la mokolo to yambaka mutu nyonso tu to kabola na ye
bosengo nzambe ateni tokosekola na mokolo ya liboso topartageaki na bashiyite to mpe bamusulman nyonso to ya kati ya monde ke soki tokomi na mokolo ya lelo ya pèlerinage ezali mokolo ya compte rendu parce que tokomi na suka ya mbula Zulhijja nde place oyo tobandaka pèlerinage bato nyonso mpe batika bandako na bango baya na pèlerinage po ezali ngonga oyo tokopesa compte rendu ya ane mobimba oyo totambolaki liboso ya nzambe e tokosambela nsima ya kosala nyonso to mpona kosanga nzambe asengi biso tokosambela soki tosambeli nde esengeli to égorge soki to égorge nde wana nzambe ayoki compte rendu na biso mpe abakiseli biso mobembo mosusu oyo ezali na ane liboso na biso ezali koya. Pepo na kosukisa journal rétro na biso mokolo ya vendredi totalisaki bino ndenge matanga ya papa Mathias Boule e lekaki pe potiba pezali poto kitoko mpona bana Nicole Komelengo. Abotama le 5 octobre 1946 P Atika Kibiso depuis le 19 mai 2026 veut dire 80 ans ya bomoi oyo Kolonzambe apesaki papa Koko Mathias Mboule Moke pona rendre ba hommage ya suka nyonso ebandaki na salle Emmanuel kuna na commune ya Ngalima epai wapi tomonaki ba famille biologique professionnelle connaissance pe bongo na bongo koya kokabola sango ya mawa oyo ekomelaki la grande famille Mbouli. Lokola penkondo papa Mathias azalaki mo Kristo misa esalemaki pona kotika nyonso na maboko ya Nzambe ndenge Bible elobi elongo na bato oyo bazana mawa tozala na bango na mawa pe tosepela na baye bazali kosepela totalela Nzambe biso banso. Lokola papa Mathias azalaki bokulaka bosimba pe boyebake ba groupe folklorique eyaki wana pona kolela na nzela ya mabina ndenge culture na biso ba congolais ezali kosenga. Bongo na sima mokolo ya mercredi 27 mai 2026 na ngonga ya 8h ezalaki déjà mise en place terminée na morgue ya clinique Ngalima na présence ya ba famille éprouvée totangi sénateur honoraire Imana Mboule Norbert, docteur Mboule, Jean-Lucien Boussa, excellence, sénateur Willy Boussa, pe bandeko ya province ya Sud Ubangi. Ba membre ya parti courant de démocrate rénovateur Ceder na Mokuse, ba Koko, pe babokilo ya Mouei. Nde Abbé Oscar Mabelo ya mission diocésaine ya Bujala ateyaki na kolobake liwa ezali nzela oyo ememaka batu epai ya Nkolonzambe. Bongo na sima tour ya dépôt ya ba gerre de fleurs eyaki tour à tour la grande famille Mboule balekaki parti ya son excellence Jean-Lucien Boussa Ceder bakoko bandeko pe bayebani mingi penza bandeko ya communauté ya Sud Ubangi. Avant lever à corps pour la dernière demeure, il y a papa Mathias Mboule, Moko Yalibota Alobakibou. Nous sommes reconnaissants de votre accompagnement, de vos contributions. Soyez-en remerciés infiniment. Parce que parmi vous, la famille a bénéficié de soutien spirituel, moral, matériel et financier. Nous puissions garder le même élan d'amour. Et surtout celui-ci qui est resté avec nous, celui qui a su meilleure tâche, je cite Jean-Lucien Boussa, qu'il prie au Seigneur de lui accorder une bonne santé, une longue vie, parce que c'est grâce à lui que nous nous retrouvons ici pour célébrer cette séparation. Nasima ya bobenisi ya nzoto ya Mowei epai ya sango ndeko ya papa Mathias Mboule Moke elongwaki na clinique Ngalima po na cimetière chemin du paradis epai wapi molimo na ye ekopema na kimia po na libela. Bosimba que la grande famille Mboule eza na plus de 40 enfants pe une centaine ya ba petits-fils. Papa Mathias Mboule Moke
azalaki bongo petit frère ya Papa Boussa Mboule Jean. Que la mort n'arrête pas l'amour. Info rétro ya journal ya peuple na peuple et comme inasuka soki bosepela kinango bopesa merci na Igor Tingo azala ki bongo na sima ya caméra montage sima ma kepa ya Christian kenge bin journal ya peuple na peuple za ka supervisé pa na ye moko héritier ma pinde bingam tout une plaisir ko ya au revoir. Ezando tote ezando réalité CAA compagnie africaine d'aviation Fumu. Pas de temps mort na masolo ya mapata Rafale toujours botu nangani niye number 1 ya mapata CAA azongisi bavol na ye na Bunia déjà le 20 avril oyo Bosepela Kinshasa Bunia 3 fois par semaine veut dire lundi mercredi et samedi bavol oyo ekozala effectué na Airbus A320 Karibu Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir ya le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.